Tindika Télévision, chers internautes, bienvenue. Boya Malam, mon émission Lelo, Mikolo, on a essayé de tout solo là, tout solo là, pète au solo là, Lelo pète aux actes au solo là. Voilà. Week-end de l'équipe, Bomoni ba événement, il est là qui est dans le grand hôtel de Kinshasa, avec le grand prêtre des prêtres, le grand chef coutumier Soukou. Zombie. Soukou dans événement. Oyo Mokwa Simbaki, la princesse Manouani na Kyumba, son excellence. Mfumubuku Moulongeshi Wakalasa, la princesse Soukou. Bomona qui premier ministre, Bomona qui président de l'Assemblée nationale, Bomona qui ministre de la culture et des arts, il y a qui Souka dans l'événement. Hôte en colère. Chers internautes, les lots de solo ma solo peut être sensible parce que Mikolo yo terrain est ambienté la République démocratique du Congo Bazoé Laye comme une jolie femme, pour ne pas dire une jolie fille, entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Bazako we la Congo, Fachi na katikati. Russie benda, États-Unis benda. Fachi a komi kakaboyi. Mais to so la lelo. Chers internautes, na ebisaki bino départ ya Monisco et kopesa embrayement. Ba traiter nga de tout. Nga na contre départ ya Monisco te. Nana pas pour départ à Monisco. Mais, nous avons se préparer nous, to comme manamando qui n'a pas élément ya solo capable de défendre l'intégrité territoriale. Yango ba moyi na sengi na émission leki audit, ba auditer na nous armée. Toye ba mandoki, ba moyen de défense logistique, il y a FRDC depuis Maréchal Mobutu, Tilelo. Chers internautes, ministre de la Défense à Keneki na Russie pour l'équipement militaire. On en parlera. Lelo na Butembo, Lelo. C'est depuis, je crois, 0 heure. Minuit, Mbouma n'a pas armes lourdes. Tiba 5 heures du matin. Ba commanditaire, ba nous, ba yebino ba monter non encore identifié. C'est quoi ton banine? Rébellion ya sika. Ce qui rébellion ya sika. Mbalango na ba armes lourdes. Na yebisa kibino makambo. Mingi bondima ngate mingi bo pensa que na lo sepela Nations Unies sope Monisco etikala ponga na ganini. Mais na mona ki musika na yebisa kibino déjà toso le chef de l'État Fachi Béton relativement na 20 piliers na ye o ezali vision na ye. Là, quand il y a 20 piliers, il y a ce qu'on appelle accès à eau potable et puis électricité. L'élo déjà à la lemba imbu et paiwapi mokonzamboka lobby à partir de lobby déjà mai et bandi kosopana na une partie ya Kinshasa. Mingi na ouest si je ne m'abuse. Donc, Bala Congo, Bakozwa Mai, Nebsekibino Mai, Soko Sokolakate, Olingo Sokola, Moi Peye Makasi. Mais qu'on sait un savon pas fatigué.
Po osokolite pour la nini, on a sokolite parce que ma ezobima te. OK, ma ezobima. Savon somba yo moko. Et enfin, toso la makamu ya boma na bakuluna na ville ya Kinshasa. Émission Bali. Donc, attachez vos ceintures. Dans l'émission, on a resenga ba Congolais pour participer. Na resenga na bino bo tinda ba commentaire ya malunga. Bon, ba finga na boyebi ba finga na bango, c'est pas un problème. Mais naza ko loba ba oyo ba komaka pona ko participer. Pour ba message bandi ko ya déjà. Oh, botala ndenge Lumumba akufaki. Akufaki po alingaki pesa makambo na Baris. Oh, botala Kindani ndenge akufaki po Baris. Tala babali ko bangisa siko biso, babali ko bangisa fachi. Mais boye bakiya na mwana Tshisekedi, aza mwana ya Kinshasa. Aza pe na mission ya ko sauver mboka oyo. To bani na Butembo. Bana ya Butembo, webike na Butembo, mobulu ebimaki ezali première équipe ya Monisco oyo babandi kolongwa ezalaki na Butembo. Parce que yindaki bana ya Butembo bachaki bango mama na lumbe Monisco tout la mwisi kizaka. Mutu mwa akolizana nga baka tout la mwisi ya zaza. Nga na mwana kini na ebi tout la mwisi ya zaza. Tout la mwisi kizaka ya lisolo sele mwa utaka na manyanga ayaka awa pa mwana epe kinoise soka linga beta lisolo tout la mwisi kizaka la kisi ponu yaka nsaka tout la mwisi ya zaza balabaka tout la mwisi kizaka yango pe mapesa bino tout la mwisi kizaka di Butembo ezali situé dans Nord Kivu. Butembo ezali 3e ville na Nord Kivu après Beni. Donc, madame Musikate na pembeni ya bangomba ya Virunga. Et pa wapi 5 policiers bauti kokufa na mama na manifestation contre la MONUSCO. Bana ya Butembo bayindi saki mabe c'était le 12 août dernier. Alors, MONUSCO akangi bisaka na ye tout la mwisi kizaka. Après les 12, les lots comme presque la fin du mois, total à boyetongo etani na Butembo presque 2 semaines après, et yindi na Butembo mbuma ebeti na butu ya lelo na Butembo batu balamuki na masuba. Tension ya kosakana te babi arme lourde ebeti na Butembo. Ti ba 5 heures. Ba commanditaire to ba responsable non encore identifié. C'est-à-dire nan ba yebité donc où l'attaque est à nous revendiquer. Chers internautes, vous allez comprendre na loba ki MONUSCO soke longwe oye ko yingela e kozala bitumba yango ba comme na loba ki yango en conséquence de cause na yebi bozolo ba peke donc MONUSCO na di complice na batouana. Je n'en disconviens pas. Mais Bissomoko, nous-mêmes, force armée, il y a la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. Botala ki vidéo mindu ke uti Uganda, soki Burundi, basoda na biso bado kamwa. Baninga kala matériel, oya biso kaka ya ta puyu. Yango na kosenga audit na armée. Armement na biso kenda wapi? Pourquoi na este ebeta kate?
Ministre, il y a enseignement primaire et secondaire. A annoncé la rentrée aura lieu le 5 ou le 7. On est d'accord? Est-ce que la rentrée sera effective partout? N'a pas étendu l'union sur RDC? Bon, on a Bunagana. Bon, on a Barotanga. Est-ce que FRDC va pour la riposte ou bien pour l'attaque? Que là, si va côté partout, il y a combattre la mboka. Et les politiques, il y a riposte. To ya attaque. Ngana yebaki. Mon histoire, la Sabino, qui est quand même importante. Ako kende. Nasima et beta. Bayebi qui est incapable de défendre. Ba policier, ba militaire, ba na tête, ba na formation. Mais c'est comme si quelque part, commandement est ça la défaut. Certains officiers, on dirait que c'est complice. Ah. Donc, on a dit que bateau, ndenge bakei, banana va remplacer Bangokuna. C'est vrai. Et vous allez avoir l'occasion de rebelle. Basa la opération na bango, mais vous allez capable de peut-être de résister, de attaquer. Nayoki que FRDC a résisté. Batouana bazui boutemboté. Bon, d'accord. Bakei, to bazan zinga. Lobby, bakozonga te. Est-ce que Boutembo et Rokoyate n'a pas se poser ma question. Bilomo peut pas sa réponse. Naïba qui va ça on encore bakei mais attaque et koya. Bon ba arme lourde de wane beti. Si réellement on a dit ba rebelle, bazui ba arme lourde wapi. Et côté li wapi. FRDC azalaki wapi. La police azalaki wapi. ANEL azalaki wapi. Parce qu'il n'y a pas eu fuite d'information pour l'attaque. Donc, politique, il y a pour anticiper. Ils ont quitté. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Total, tu as évité pourquoi, na Butembo, ni de collègues, tu as manqué de information. Chers internautes, les torchons brûlent entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Cause RDC. Tout de nan na États-Unis d'Amérique. Bisope tolobango, bayoka soba lobango. Toloba que les États-Unis d'Amérique collaborent très bien avec les chefs de l'État, parce que c'est lui qui incarne la République, et le gouvernement congolais. Apparemment, on ne sent rien, on ne sent pas cette relation, cette collaboration-là. Ce n'est pas palpable. Collaboration verbale. Pharmacie américaine. Au moins en côté. Supermarché américain. Au moins en côté. Usine web américaine. Au moins en côté. On ne sent pas qu'on est réellement alliés. Il n'y a pas américain. Kaka ya munoko. États-Unis, yoka sokuto, pas Joe Biden, l'autre là. Moi, dans ma tête, tout ça, d'accord. Fatih est au pouvoir, d'accord.
mais tu dois sentir présence physique. Il y a des Américains en côté. Bayaki a ceux qui sont marines, ceux qui sont du côté est, ceux qui wapi, ceux qui sont dans l'Équateur. Bazonga te, bazala kakuna na éviter. Tilelo. Bon. Na ebisi bino ke RDC eza lokola mwana mwasi bazongwela ye na mibali. Mibali. Yo oza mwana mwasi. Oza déjà na partenaire moko. To pe copain moko bokolaboraka na ye. Batu fuba yebisaka ke non maman oza kitoko, bonita, jolie, belle. Mais mobali wana boza na ye copain na yo wana azo prendre les soins na yo ti. Ba obeto na bakuluna alo bagarien. Ba ko finga yo alo bagarien. Ba basi muso zo la tabia yo la tabia te akipakate me asalaka. Soki olingi mobali wana a considérer kitoko na yo zwila ye mandata ya lukuta. Oza na copine na yo mwasi kitoko. Yo pe copine ozomona ke oza vrai chéri ba yebisaka yo obitala kapena kitalatala donc ko se mire omona ka oza mwasi otonda oza na nyonso mais copine na yo azo considérer yo penzati batu bazomona te ke ozaka na mobali mpo lakisa ye koza mwasi ya solo ndenge bato balobaka lukela ye mandata ya lokuta. Et vous verrez. C'est ce qui se passe maintenant. Fatia Zamayeli. Atimeli que les Américains vont salarié. Vont fenter. Bon. Tout le monde va aller à Lukuta. Ministre de la Défense. Bétana tourne là ici. Et bon, mon idée n'a pas matériel. Est-ce que vous avez un message d'ambassadeur de Russie? Alobi Pwelele bazali pre maboko ya kofongwama po basalisa militairement la RDC avec des engins, avec des armes sophistiquées. Ya mikolo yo pempa neuf vertige n'États-Unis. Joe Biden a tenu message. Oh Monisco a kenete. Oh, nous avons signé un contrat de côté, collaboration de côté de Baris. Bien, on s'en est. Tu as signé. Tu as signé? Bon, ça va. C'est bon? Baris va donner l'information qui va au cas de Fati. Baris va donner l'information. Bolingi va détruire Mbokaou. Mais yo, vous allez mobile. Moi, si on va dans moi, c'est qui top à Tondan Kita. Ozo qui pete, on s'agaba tu wala makango nanga, wala makango nanga. Non! Makango wazo yinda, saka malonga ezate, chenette na malonga na kingo ezate, azo tambola na mutu kate na makolo, na bawewa wazo ki mfule beti apoli. Sikoyo. Ba konteka na mobile na ndenge wana? Non? Toko signé ba accord na Baris. Fachala Lumumba, on en a marre. On en a marre. États-Unis, ni les Américains vont avoir un. Quand il y a une école, ceux qui t'assoquent, l'école américaine est bien yangoan. Yo besoin moi na kelo commissaire na t'assoque. Oyo ka pris. Oh, quand on a réception, qui me la gawa. Babatam saraba na kuna bakabila na ba oboye ta sok kelo na yeka ya mona américain. Maintenant un tout petit pays comme Rwanda na président bango pe anaconda faut ba humilier kabiso bakanga territoire mo boye pendant 2 mois.
la RDC est incapable de riposter. Incapable. Tout ça, bah non. Si vous les États-Unis ont vendu, ok, je soutiens la RDC ou nous soutenons Fachi, c'est faux. Et Indakaka. Donc, on a matériel pour les Russes. Et ça l'a raté. Comme ça, sur la troisième guerre mondiale, on a dans le Congo, et Bandakaka. Et c'est injustice. Et c'est possibilité, et c'est normalité. Bande comme ça dans les États-Unis d'Amérique. Bozo vidéo, oh, vous avez en anglais, vous avez des banques. Vous avez des banques qui sont congolais parce qu'ils vont comprendre que les Américains vont se faire un abisso. Les Congolais vont comprendre que les Américains vont encore s'abisso. Le peuple va comprendre que les Américains vont s'abisso. Avec tout ce qu'on a ici comme richesse. Toro à la boyauté, Toro comme un faible boyauté, et en plus, nous avons comme alliés États-Unis d'Amérique. Non! On ne peut pas accepter. Toro changer partenaire. Toro aura la Russie ou un partenaire dans l'issue. Advel qui pourra. Et ça l'a raté. Russie, azolo ba clair. Ba Américain, vous avez pas le monde. Autre peut simplement matériel pour voyez la puissance d'un pays. On reconnaît la force d'un pays à partir de l'armée, à partir de l'armement. Tous les pays qui parlent aujourd'hui en haute voix, c'est parce qu'ils ont l'armée. Une armée forte. Mais si on a l'armée, c'est Olobani. Olobani. Bino ba Américain boza ba allié na biso. Bozoti kabiso ko kaboye, armement malonga ezate, Rwanda rombe kabiso aux yeux de tout le monde. Sikoyo ici à lobby, nga mobali ya sikana ye. To revoir ba corps tout ya kala. Seria Union soviétique. To renouveler ba corps, to renouveler alliance, nouvelle alliance RDC Russie. Pensez-vous Russie a retenu qu'à Fachi a en danger parce que c'est un partenaire. A protéger partenaire dans la mort. Mais pourquoi la Russie vient? Parce que les États-Unis nous abandonnent. Et Fachi n'est pas bête. À ce moment, il a des comptes à rendre à la population relativement avec la sécurité. Aussi. Donc, on est très déçus dans la relation Yamfouati, États-Unis et RDC. Et dans la relation Yamfouati, coopération Yamfouati, États-Unis et RDC. Dans le moment où le premier mandat Fachi, tu vas sentir que les États-Unis a participé positivement. Mais l'erreur, il y a quoi? Il n'y a rien. Toro qui est ici, Mindou qui est koya, parce que tes amis bali, Tobo y paye ingérence. Tes amis libres, les pays indépendants, Toro ça la alliance, la coopération, la pays nyo sur Lingi. Et vous avez le droit de faire Sabiso, non, ne signez pas avec la Russie. Toro signé. Toro signé. Bagarre na Kinshasa entre la jeunesse, Bajen, ce qui bolingi bon la maman ne fois pembo toza na ngoyo. J'aurai 50 ans d'ici peu de temps. Le 15 novembre 2022. Le 15 novembre 1972, jour pour jour. J'aurai 50 ans, c'est 15 novembre.
bilenge soki bolingi bokoma na 50 ans lokola nga bozala mayele botika ba ekiri botika kobunda en public botala événement balobi elekaki na lingwala jeune wana kufi babambi ye brique epanzai na mutu aki la faute nana tindi yo nga mpe naza jeune nakosala mpe kuluna mais pourquoi tozokende biloko c'est satanique tout ça yo moko obimi na ndako okei okufi na balabala botala événement ngo ndenge elekaki et puis tobeta masolo ya makambo ezoleka mpe na bomba regarde botali image oyoki mawa aki la faute Congo central victime ya mégestion ya régime passé bato oyo bayaki na mboko bazalaki balibérateur te baki bacommerçant na totala video moko ya bata PPRD bazoloba makambo nyonso président alakaki asali te bino bosali kasi bino bosali botala ndenge botiki Congo central rango asala bato na ye privé ekoma kozwa miss na oseya port ya Matadi babomi basali port privé yena vena biso mukongo wana Boma n'en parlons pas mbongo ya péage mbongo ya lufu botala ndeko moko na kombo ya Tony combattant aza na Boma na yebisi asalelanga mwa video asali moko ya mibale mpe ezoya na yebisi asalelanga video na place ya balancement ya batravaux ya port en eau profonde ayebisanga soki ebandi to nano ebandi te asalelanga état de lieu boyoka ndenge ye moko alobi depuis port ya Boma regarde la lisu ya bino ye combattant Tony Mulumba en direct de Boma. Tu veux découvrir vraiment que Kabila Zala de Tumabe ya Boma port ya Boma. Là il y a direct à Boma, Kabila Boma port ya Boma. Tala ba protocole na basura landi ka tala ba de zomo na image. Kabila a Boma Tonza port ya Boma. Bachi pardon. Combattant na yo ye yo a soutenir misala na yo o alandela misala na yo sans que yo yeba balandela misala na yo ye yo zongisa pour Boma pour bana Boma ba CP. Merci. Émission et Siri. Chers internautes, Nazana besoin de commentaires na bino. Boye bisabiso. Fachi a signé na Paris, tu a continué na Américain. Envoyez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Bolingi nini. Fachi beton fumwa di tunga. Banda bandi na ba Américain ango. Coopération. Bossa la bilan. Mike Amerayawa Abimi Fachi na gauche, Akela ye na droite, Akoti Abimi Yewana o
tout la mwisi kizaka papa nzita kenda papa nzita kenda tilelo to continuer na ba américain to kenya biso pas ba riche. Oui ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Émission ici, la raté ici. Bon après-midi à tout le monde. Ngaina bino tozali kaka. Pe tokozala kaka. Na kolemba bino te, bolemba penga iti. Ata mikolo ya actualité politique esalima boye. Toko renverser. Tobike mikolo ekomi o babia o manike o Ken Piana o Denis Lesi. Bala na succès na bango. Na reconnaître la. Bilamba basi boye na boye. Bisope toko mata. Politique pe ko mata kaka. Restez branchés surtout au programme de Tindika Télévision, chers internautes. Tozala soudé scotché. Et surtout au Balingara, chef de l'État. Ngaina bino lobby. Soki Nzambe azongiti. Tous se soutenir mutuellement. Et aussi Mbaraka. Mais Bitumba et Yé Makasi. Bazako we la RDC, Baris, na ba américain. Ba avantage, ezawapi, ba désavantage, ezawapi, boko melangaye. Ce qui n'a communiqué ma bé, na ko bandela, na ko rectifier, na émission zalikoya. Merci et à la prochaine.